La République démocratique du Congo, Zokade Zaloka Maloba Pamba, mais c'est au ministère de Bango. On comprend que Bangonde, Bazavuma Bangouna Congo, Kande Balobake, Okoeba, Zete na Zete, Namboumana Yango. Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora, partout la confiance et fidélité au Bope Sarabiso Mbonda Ekolo Poto Salem Moussala qui toque peu, vous aurez information à Malonga, la Tamoko à Malonga pays. Édition Mokolelo Baki Avato Bandelango, Boss Donna nous sommet au Boye Baki, Mathieu Betamaki au Léopard contre les Pharaons et Salike, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, la population, Bazwa SNOP, Basipila Makasi Bokozo Badete, Katia, édition Ope Bokomo, le Soudé Nini, Batroupe tanzanienne, Baza déjà en la Nord Kivu Po, la Kobunda va remplacer, Bandeko, Obazala, la France, ya EACP Bokozo Sulsu, Nengenini, Banda Kuluna, la commune Kimbaseke, Bakati, Maman Bébé, Bapota. Si Kato Fongola édition la mission Mokolelo na élément au Botuko Kalaba Sommer Boye Bake victoire ya ba léopard face ya ba pharaon d'Égypte et Salike chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et logo la population ba congolais surtout ba sepela kitoko parce que et c'est précis vraiment mutu surtout na motema moko bozwa ba élément au la ba détail surtout. Neko ya Congo ya kosamba kutu ezate po Congolais nyonso asepela kindenge ba léopard ba utaki kolonga ba pharaon ya Égypte na match oyo ebetamaki mingi la cadre la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 et surtout que victoire yango esali keto comme la quart de finale na esengo wana bondi belanga que le président de la République mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a félicité ba léopard ndenge ba qualifié RDC surtout la prestation kitoko pendant phase finale ya KNP a encouragé bango que ba lembate ba continuer kobeta kaka kitoko po liza zawana et ya ata appelé la République démocratique du Congo tellement que ezali pe souhait ba congolais nyonso bondi melanga que population pe ba sepela kitoko bino moko boyoka liboso ya caméra mbonda ekolo ndenge population ba beti simbonda on a remixé na no entraîneur wana Koksi Malobana ya baka komisa biso tina quart de finale a Koksi non Malobana et ça biso sentiment trop surtout biso ba patriote congolais en tout cas pour la victoire to sepe na makasi classement oyo to beti nango en tout cas coach Sengeli azonge la pena classement oyo abeti nango mais chaque il faut bataka na deuxième étape pour yaza mutu ya mbango en tout cas to sepeli minke linzanza wana et awe pa na biso penza na sepeli makasi premièrement pour la président de biso Fati depuis azwa pouvoir c'est la première fois mboka to gagner to sepela lisusu nde to sepela lobby donc na o sepela makasi ya mingi donc to kende ka liboso to kezwa coupe wana en tout cas ngana sepela makasi ndenge to legi quart de finale oyo et le bino ngata ndeko nga ndenge journaliste et coach avec koloba qui a commencé au quart de finale tout ce que pas pour porter pour la coupe oyo et année oyo et longo na Fati Beton et ça la biso a congolais kitoko to longo wana ba équivoque wana to chabal na makolo et aussi la fierté na congolais nyonso vraiment naza na joie mingi compte tenu ya ba homme politique tout ça batika nanu kokende ko encourager équipe nabiso ba encourager juste sur le plan moral financier et aux malam mingi qui bakende sur terrain et ça la moi audace moko na ba joueur ba ozala vraiment collectivité pour na oluka ko marquer mutuna muta oluka acha bina ndenge na e po ba mona ke ye acha kibi et ça le kitoko na esengombe tokoseka kaka na ba autorité ya mboka ndenge kaka tozali awa la 4 République démocratique du Congo mutu moko te acha makolo kuna so disait que aladi ba léopard po akende ko encourager bango totika ba léopard na staff oyo bakendaki na bango po babandaki na bango e banepe bakomi na face au kitoko ba continuer toujours commettre match kitoko kaka na esprit oyo bazanango et surtout que ya mabe e kozala soki ba autorité ya mboka bolandi bango kuna po e kokoma ba récupération
politique pe mingi et memaka ba yombo okomona o basuika la quart de finale nikola présence la bino pe to poli to zongi mboka et ko sala mabe makasi to tikela bango bazala moral ya kitoko so ko encourager bango to encourager bango à travers ma téléphone à travers ma message to pe ba réseaux sociaux et ko comme la bango kitoko mingi comme motiver bango de loin attaque ko ba enveloppe kitoko po et permettre bango ba beta mat kitoko pe bazala esprit ya comme maliza za apo to se pela kitoko yango biso te betika mon appel to lobby allez-y les léopards. Après victoire ya ba léopard face à ba pharaon d'Égypte boye ba ke ba jongo la biso to pe ba joueur na biso ba fana kimiate ba fongola quand même aloba pe ba beta ki munda mo kitoko boza élément oyo. Parce que tout le monde qui a les réseaux sociaux ba bimisa ki ba match ne se beta en Égypte. Mais oh c'est important ba kolo ba papa o ba beta liboso na biso eza force na bango. Rage wana tozali na posa nango. Pourquoi baganyaka ya biso? Parce que ça j'ai. Biso mo tozali na ondima. Tozali déterminé tobaki tout est possible na terrain. Parce que na terrain bakosa ate. Tozali na niak na soutien à peuple congolais. Yango tosali topesi résultat o. Et loko sali différence na match alelo pour nanga eta que joueur na remarqué et ça ka détermination parce que tozala qui déterminé. Oui, on l'a fait et puis dans la douleur. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, un match difficile parce qu'au début du match, c'est l'Égypte qui avait la possession et nous on partait en contre-attaque parce que on savait très bien que derrière et c'est un peu lourd. Voilà, c'était un peu compliqué pour rentrer dans le match et puis on a eu à marquer le premier but. Après ils ont égalisé et après c'était un peu compliqué la deuxième mi-temps et puis on s'est créé des occasions et à la fin c'est la chance aussi qui a assuré et puis c'est le travail aussi parce qu'on a travaillé pendant un mois. On l'a fait vraiment dans la douleur. On se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs parce que je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Il fallait déjà rester calme. C'est ce que je leur ai dit, c'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide, à l'image de la série de penalty où on est toujours derrière et puis on égalise jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà, donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie. On est là pour ça au final, de la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci. La République démocratique du Congo est possible et surtout que ceux qui Félix Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tshapwe bataillent dans la même direction. Mon Congo bandi belangai que depuis prestation de serment, il y a le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, politique Yamboka et comme le kola Opesimboa, Mboa Aboipo, jusque là Congolais azaka la passe oyo ezako senga tozona nous ba mesure moko d'urgence et salema po soki okela batere okomona pe okokamwa ndenge biloko nyonso esi emati ekomi cher makasi surtout na mopanzi ya baweze pour la koluka biloko kolia en tout cas kula kutunimela ngai mawa trop peuple azako souffrir makasi po nyonso ekomi makasi boyeba ke ezako senga ba solution moko d'urgence et salema nakotala ba politicien lokola Mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe na Martin Fayulu Madidi baza komona na lokola ba oyo pe bakoki komema mwa ba solution soki baza la configuration ya sika po baza la volonté politique na ba compétence nécessaire po na kopesa mwa coup de pouce la politique pe économie ya République démocratique du Congo na nyonso pona koluka intérêt la population et kosenga teke babokisa zela ya kosolola la cadre ya idéologie Moïse Katumbi Tshapwe aza entrepreneur pe en politique respecté azalaka pe na esprit ya changement expérience nae lokola ancien gouverneur Katanga et la kisi capacité ya kokotisa réforme moko ya courage succès nae na monde ya ba affaire et kopesa pe
expertise économique ya malamu na mboka oyo ya République démocratique du Congo. Mwana mboka Martin Fayulu bondimela ngai ke aza vrai économiste pe na expérience ya makasi oyo ebani na plan international po na musala na ye surtout na ExxonMobil avant akoma politicien. Boyeba ke abeta pe masolo kitoko na conférence nationale souveraine pe membre ya 3 mousquetaires na Jacques Matanda pe na Mufonsol Chiyoyo. Na masolo etali combat politique ba valeur républicaine na respect ya volonté populaire côté wana bondi melanga ke azala kalango makasi. Kozo Moïse Katumbi na Martin Fayulu na masolo ekokipe comme un changement makasi ya kitoko la République démocratique du Congo pour peuple à se retrouver surtout ceux qui basangani na Félix Tshisekedi Tshilombo pe batali na même direction bondi melanga ke Congo et cause changement makasi. Awa to kosenga kaka na Félix Tshisekedi Tshilombo Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Boti Kananu, ba divergence politique na bino, bozo, ba connaissance pe ba savoir faire na bino, botala na nous même direction po, na koluka Congo et que de liboso et surtout que peuple oyo, aza vraiment la besoin na bino po Congo et que de liboso. Biso monda ekolo, to pesika conseil pe, to betisika kamonda. Plus de 30 ans parti est la République démocratique du Congo et comment esika ba théâtre, yaba tu a misala mabe boyebake, nini esengeli ba législateur to pe ba député à sika oyo ba ko di ko sala pour République démocratique du Congo ezwa kimia ya libela ndeko ya Congo boyebake biso nyonso toyebi ndenge plus de 30 ans parti est ya République démocratique du Congo et comment esika ya théâtre ya banguna ya mboka mais ya koyeba ezake ezako senga tozala bomogopo tozwa solution oyo ekozala durable de manière que kimia ezonga kitoko ekosenga mingi na parlement bazwa pe décision ya kokata masolo pe ya kobo ya kokotisa ba criminel ya ba groupes armés na ba institution ya mboka ekosenga ezala vraiment principe oyo ekotikala sacré pe institutionnel boni belanga ke République démocratique du Congo esengeli azwa mokano ya kobo ya masolo na batu oyo baza kobebisa social na économie ya mboka kotala plus de 30 ans, population azako kufa, ba mama na bande ko na biso ya basi, baza à tout moment violé, kaka likolo ya ba désordre oyo ezako sale makuna. Bondi melanga ipeke, richesse ya mboka e koma nango ya kopier. Boyebake ezako sala pasi na ndenge moko ya mabe makasi. Ba hauteur ya ba mabe wana, ba yebani pe ya kowanga na kutu ezala ngote. Donc eza vraiment obligatoire que biso nyonso population, ba acteurs politiques, socio-économiques, na communauté internationale, total mape to se mobiliser pour la soutenir vision oyo ekosala ke République démocratique du Congo akata ba négociation na batu ya mabe ba terroriste ba criminel ba milicien ba infiltré topé na batu oyo bazalaka utiliser epa ya ba étranger po basala ba sentiment na bango na nyonso bondi belanga ike libération ya République démocratique du Congo na maboko ya ba groupes armés et kokokisama kaka soki tondimi kokota la ba démarche ya solo oyo etali esprit patriotique ya kozwa ba décision moko ferme devant batu oyo bazako perturber développement ya mboka kobenga na libela ba criminel bazwa esikate ya kosala ba institution ya mboka bondi melanga eke ekosala ke mboka ezo avenir moko ya kimia prospérité pe sécurité na espoir ekozonga trop na bomo ya ba congolais négociation na batu oyo baza ba groupes armés ezako pesa mutu nyonso le col net espoir que avec terrorisme akokipe kokota na ba institution ya mboka awa ezako senga vraiment que il faut congolais tous la esprit ya côté le mela makasi ba esprit wana de manière que nyonso oyo mutu azali ko luka na zela ba groupes armés azwa esikate po Congo et kende liboso yango biso to beti sika kambonda soki otamboli na ba cité na ba commune na ba quartier to pe ba rue okokama okomola ke service ya immigration bazala bango vraiment ba démissionnaire alors to bakate ba bureau na bango ba commune et fonctionnera pourquoi parce que ba monaka même pas basika ba frontière Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toye bakate si réellement que e fonctionnaka to e fonctionnaka te po soki otambole ba commune na biso partout okomona kaka ba service ya DGM et comment nango ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger ba tonana ebele mais bazakali sur ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant la général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebité ba côté la Congo la frontière nini lelo oyo soki okena mboka bapaya
ba konzila biso ya ndenge na ndenge bo voyage kabilo boyebi komona ke soki osangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso to kamaka mondele to indien chinois to libanais to penani nani atazaki visa azana na kimia passeport kutu enkipa babaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya monda ekolo etambolaki pa ba congolais pe tout na bango nini oyo bakalisaka pa ba étranger bavandaka awa na Congo o libanien o nani ayawa ni mekane mazovanda mais biso na mamboko na bango ovandi bo lelo babengani c'est que déjà na mamboko c'est là que le côté c'est que bango peut toto benga na bango au moins to sana na compagnie ndia zo beta muningani abeta congolais mbata soko lingo simbebo au moins na mundeko lo congolais azo silikela yo mais biso mamboko libanda tane banyoko la biso bendie balibani bazonga biso to fanda à l'aise awa toyekaka kola musa service ya immigration bokendele na hôpital lokola ba HG topé hôpital ba cinquantenaire ba indien ba tondala ebele kula eba mokutu na ba immeuble ebele ba ville ba chinois ba koma ebele bombe kala ko identifier bango koyeba si réellement que baza ba séjour na bango topé baza na ba droit ba exploitation awa na kati ya Congo na mikana solo to le kutapo bana ki tsa ba la Congo ba lembi na bango ba étranger ba komi ebele baza mikana mais kokela moka ba pa ya biso tonyo kwa maka pas la biso et comme la facilité boy mabe makasia soki ozo sa activité na yo ya politique ya mariage ya église tout pe ba anniversaire tout pe ndenge na ndenge pesa confiance na ba reporter ya mbonda ekolo agence parce que baza vraiment ba professionnel ya média ba conseiller leur musala kitoko avec beaucoup de professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. toyebisaki bino na basommer boyebake batroupe tanzanien baza deja awa na nord kivu kuna na cadre ya mission na bango mpo na kobundisa barebele ya M23 tolingi te tomonaka bango bakanga bafoto selfie lokola basoda oyo bayaka ya EAC. Mwana Congo bondi melanga ke na cadre ya koluka kimia ekota la partie est ya République démocratique du Congo toyebi ndenge gouvernement aza komene kaka ba effort po nyonso eleka kitoko tomona ki ndenge ba troupe ya EAC ba équipe ndenge kontra na bango ekatana ki po bakoma ki na bango baninga ya ba rebelle et surtout que babosala ki mission oyo bayelaka awa la République démocratique du Congo yango etinaka gouvernement asila na bango kokene na bango tomoni siko ndenge ba troupe ya SADC ba ko remplacer bango na esprit ya kobunda po kimia et contre la partie est ya République démocratique du Congo ya koyeba ezake ba troupe tanzanienne pe baza déjà à la carte ya Nord Kivu lokola deuxième force ya mission ya communauté de développement de l'Afrique australe SADC na Mukuse baye pour la kokota la place ya force régionale ya EAC mais avec mandat offensif donc ya kobunda kosala na bango à la République démocratique du Congo ezapo ba compléter effectif ya ba troupe ya SADC donc il faut kobunda contre ba ennemi ndenge mwana mboka le lieutenant-colonel Guillaume Jike Kaiko abetsa Kimbonda. Mais esengeli boyebake le général sud-africain Monwabisi Jacopu oyo azali chef ya force ya SADC abetsi Mbonda boye. Tango ayambaki troupe tanzanienne ayebisi bango boza awa
po na kobundisa monguna donc ba 123 boza awate pona ko salaka ba patrouille na ville topé pona ko se familiariser na ba congolais ba troupe oyo SADC na manda oyo bazalango ya kobundisa monguna ba ko récupérer ba position oyo force régionale ya EAC donc Burundi, Soudan, Kenya pe Uganda bazalaka nango nyonso oyo ezali sur décision ya gouvernement donc esengeli babundisa pe babengana banguna ke tomonaka bango la ba photo selfie lokola tozala komona batubi ya EAC bakomaka na bango balinga ba 123 ekosala mabe makasi entre temps espoir ya bakongolais eza mingi epai ba FRDC po bango nde baza bana mboka basala nyonso eko permettre ke Congo ezokola kimia bino pe na ngambo ya gouvernement en tout cas pardon botala misolo oyo bandeko oyo bazokuta libanda lokola basadek bazali kozwa pe mingi bofutaka pe bamilitaire congolais kitoko po basala pe musala kitoko na esprit moko eko permettre Congo ezwa ba avantage ya kobengana monguna kaka ndenge ezalaka yango tobetisi kaka mbonda bibota eleki mingi epa ba jeune fille ya lelo ekoma kokamwisa biso toyebi te soki ezalaka vraiment nini bozwa élément oyo parce que jeune fille esengeli omilengela mpona kobatela avenir na oyo ya lobi na ntango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka mpona kozala na cuisine mpona kobota bana mpe mobali nde abengamaki na kosala mosala mpe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi pe bapesa ye opportunité ya kotanga pe ya kosala musala ensemble na mobali ya kokamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango nzela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso mbonda ekolo tokitaki na terrain boyo kandenge ba mama pe ba papa ebele babetisaki mbonda eza bana bazoyoka te wana soki azoyekele bapara na ye te mwana ngai tika nzela oyo eza nzela mabe ntango klase azoboya te epui na ye ezaka likola likaba mibali kopema libanda kolala libanda azobotaka oyo azoloba nasi azozwa ngo te sikoyo bapara tokosala naza mwana nga nazopesa yaya tala batangolaka bo banda bo zala kimia ozala na kimia te ozalaka shosho sikoyo fo obota kaka bafille ebele soki bakomi lokoso to bakomi libota eza po akomolanda iPhone na kabelo bakomi kolanda ba iPhone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo ayebi kutata te fille moko omonaka 4 mibali 5 mibali bafille mosusu basente azoyi babetata te mpona nini alandaki elenge ya iPhone kabelo okotasomba lipapa okotasombela ye boye okotasombela ye boye yango mosala bafille babota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge pe botika bibota botanga kelasi pe boyoka batoli ya baparent parce que yango nde ekosunga bino boyeba kokola malamu pe boyeba koassire jeunesse na bino olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité siko ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koassire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda centre de formation média indépendant eza koforme moto surtout oyo alingi akoma journaliste professionnel to pe ayeba kosala ba montage vidéo kitoko to pe kosimba caméra kitoko bolanda élément opoboza ba détails surtout. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur
ou que qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Toyebisaki bino ba sommaire bondi belangai que insécurité est comme vraiment la tomoko élevé surtout la ville province ya Kinshasa mingi la district ya Tchango bondi belangai que ba koluna ba kati maman na mwana bébé ba pota et puis si pas si peu en tout cas l'état le cas pour une solution durable pour permettre que phénomène oyo est là. Likambo ya to ya insécurité na commune ya Kimbase ke toza koloba toza kotirer ko betambunda parce que ba kuluna baza suko respecter même ba agent de l'ordre té botala lokola a toza la quartier Kikimi kuluna akati mama loboko pona nini ba créer ba circuit na bango o baloba ke ba camp ba koma na deux camps koto kuno kuta kaka ba américain koto ka ba sopicho et yi ko sala ke ba sopicho bazaki na day alors ba américain ba côté ba sopicho na ngamo na bango ba ye ba créer des ordres ba panzi batu ba kesti à tel point ko buka angar o mama zaki na bébé ba kati mama loboko ba zokisipe na bébé pota ko zanga mawe pa ba kuluna toza ko yeba te mitema o mabe ba koma nango po ata satana kutu akoma ko banga bango na façon moka liboma bibo kane mama bakata ki loboko ba lobaki alikamanga babunda likambana babunda pona komba Jérémy muto ana baza makambo Jérémy na quartier te biso mal à l'aise na banga te na bomba te o mona pota o doko akatanga doko na kenda la police na kofunda papa bango wanga na lobi ayebiete malala na ndaku na bango afana pana bango to ba apia même mama biso mabanga na ndaku plate na eza la police muto batela ke papa bango bon ngaza ki na toza libanda na ndani kabilamba na monike kuna bana kuna nde bakoti bana kenton ba shopisho ba uti kuna nde bakoti bakati ngandaku kande bakoti kako bunda ka bitumba nde babunda babanda bunda bitumba na bango nde bana Jamaïque na bana ngambo tokosenga kaka la police va renforcer vraiment ba élément bazala ebele pour permettre que likama ba ekiri oyo esi la po atana Dallas topé les États-Unis makaba bekiri ezalaka boité mais oyo biso Kinshasa et comme le niveau moko que eleki koleka emene insécurité koleka même à M23 kuna na est ya boy vraiment tobesi monde peu comme il faut pas passer abakisi mvula moko kate ba mvula o Nzambe apesa ye bodimela ke yenani mama Jenny Makamwa c'est kitoko la grande dame ya taille moko infatigable kitoko aboye baziwa pipe moi ça kitoko en tout cas il faut zakaka moi si asoro o Nzambe asala motema moko mama Jenny Makana Melbourne kule na Australie bolandi monene ya mbonda ekolo à travers la grande dame Christiane Ashgardewa tala ke les anniversaire na yoko Léa comme la couleur Melbourne Australie tout biké biso pembonda école et le bino tout ça c'est là et le en tout cas mieux vaut que jamais zona ndenge to comme la suka édition mo kolelo mebo zona ba sommaire na biso boye ba que to beta masolo ndenge nini qualification ba léopard face ya ba pharaon Égypte c'est qui tokoke le chef de l'état la population bazwa SNP bona nsumeli nini ba tout tanzanien bazali déjà à la nord qui vous demandait que ba compléter effectif ya SADC alors to lingi basa musala qui tokoke ba kaka ba photo selfie na ba rebelle F23 peu besoin de nsumeli nini que ba agent de l'ordre de la police nationale congolaise bon tu ko kanga délinquant pe kuluna oyo la commune ya Kimbase ke akati mama na bébé ba pota merci. Botan de Tourna Souka, édition mon collègue OSANA qui toque avec impact la idéologie, ma belle baké, technique et simami avec les grands professionnels écrits dans ma tête à Oyasaligno, surtout pour bon mon anglais avec beaucoup de professionnalisme à l'aide de la présentation, puis la rédaction édition mon collègue baké. Continuer la vidéo, on s'abonner, la chaîne YouTube la biso, et c'est ça que biso peut être avantage à Kitoko. En plus, bon invité à biso, activité la vidéo, et à marquer surtout, pour les qui pour la chaîne partenaire et belé. En tout cas, bon, si Kalbala, on la prochainement, sur Kolosou, à Zongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.